bana Paris, bana Londres, bana Afrique, bana partout. Bolanda CL News TV. Si t'as ma copine Christelle, si t'as mon néné quoi. Salut très chers internautes, Nabi qui a besoin de de partout dans le monde pour nous Hollanda Bisso à travers votre site CL News TV. Mon pépé Yassika, Makambi Yassika, Karanenge Yassika, on a toujours pour nous conseiller Sabino de partout dans le monde. Bidomo Hollanda qui n'a pas chaîne sous nouvelle aux Mawa. Il y a artiste comédien au bolinga mingi de partout dans le monde papa océan azwaki bongo asaki bongo crise ya AVC de maladie hein ça la que makila et autres matas na mémoire na tout na cerveau té mais malade ezwaki alors toza awana hôpital ya Kazop na commune ya Kasavubu wapi place papa océan aza hospitalisé nazanga mokote nazana mosi na tendresse yende to consoler moi parce que papa océan est na moyen aloba ezate merci na bande connaissance déjà bandi ko benga pona ko soutenir bango déjà nazomona bongo pour moi pape moté ma mère rêvé déjà bobengi kalmingi té masolo zo na maboko donc bino nyoso bolinga tendresse bolinga papa océan tendresse au pesa numéro na bobenga ngate bobenga moko et de façon que reçoit bien webika maladie ezala kana makambu ebele na zo pesa déjà mbote bonjour tendresse bonjour maman boni Kaboy Kabone bi keza pasi bande ko bazolando de partout le monde nom qui expliquer nini et comédie papa océan. En fait papa océan je te voyage qui naie tu as équipe il y a autant nombre de voyages qui tu sais qui vide na bana mibali vide loin Sugar Ginola Rigo DiCaprio Pouloulou que non ba mbel bazaki 6 na basi tozaki ebakata buibui ngamo tendresse na Diana dans place okutana pe na mao kuna na nini mao to kokutana na Pointe Noire mais na bani na partir à Brazzaville to kutana kuna na Brazzaville to sel film bato ya président du 15 to sisi film la Brazzaville fait que continue na Pointe Noire tellement que to na groupe kuna na Ponton et c'est un qui te combattit pe kuna to sisi bloc président du 15 et passe na biso que to combat na bas affaires privées mais tu as juste logé hôtel mon hôtel na Brazzaville surtout biso nous to zaki logé hôtel mon encore mais na Pointe Noire to kabwanaki na papa maswako na DiCaprio pe na tangaki nde to komi na hôtel wana le royaume biso de qui DiCaprio papa maswako Rigo papa Oseanga to zaki na hôtel moko tous les royaumes ba bakata bazaki na Antoine kuna to kabone ba hôtel nde kuna bakenda kutana na mao to tourner ba film bien mon papa Oseanga azaki na bien sans problème papa Oseanga abila raté ou abila tension abila bois abila na été banda na ebe abila na été sauf que moi moi ri moi tout parce malade makasa ouais les anongo normal to vandi c'est le tous en groupe à WhatsApp tu fais l'amour Christian Sugar qui le 17 si je me trompe pas 17 décembre namoni Zidane à côté lui papa c'est ya kana privé juste vous avez connecté papa c'est à côté na privé on des aboués to voyager to ke cabine to kende lobby mais tinda photo baketia affiche et pas ndimaki azo atinde les photos na WhatsApp ba on na privé atinde ki photo pe kendaki ici après Zidane est na groupe lobby ndeza papa c'est bongama tozo voyager quand ndeza la wana wa mama ba isolé nga bon ngape na wela na ngati na wela na mama ba voyage te déjà Pointe Noire pa na ngeza mbuka na ngana fandaka donc na bi 4 coins nyos ba kiko sala va voyager wana voilà bah, des cognos en tout cas vous soutenir tendresse vous soutenir papa océan hein comment papa monter ma mère rêvé merci déjà parce que ça déjà geste et merci nzamba pambola yo na bossa monter maman Ivy na Hollande monter ma hein moi si ya apôtre Michel na Hollande vraiment bango pe ba batikali simete ba bi pe ba kosunga tendresse bazo bondela déjà pour na océan
Océan Azolobiko, maman Yvine Hollande, moi aussi à Apôtre Michel, papi Mikombe P, alobi peut soutenir, papi Mazembe, papi Kabea, Bongonyoso, et la bossanité, les méga boss, Freddy Mbula Epe, à remonter maman, à soutenir P, tendresse par rapport à l'Ikambo comme elle papa Océan, la force du Congo, les amis de Chimène et Judith, Binope, Nabi Kabino, Mimoni Sarana Maramba Boué, Botel le peu pour nos Kosunga. Papa Océan a été malade Oyo, Chimène Kiala, maman Judith Singoyi, maman Nick Boza Ebele, Kosunga P, papa Océan et Kosala vraiment Kitoko. Il fallait qu'il va voyager. Zidane a bengi, Zidane a dit que précipité papa Océan au téléphone. Papa Océan, il faut y aller. Bon, papa Océan avec na chouette. A bongami pe akei bakute na Zidane na frontière. Pour frontière point na kabine les anoma makulu. Bakute na frontière. Nde bakomi kuna ngala biki ce producteur a bengi si moto a foot a assurer bino déplacement na bino. A assurer bino logement na bino même ko liba séjour na bino ba assurer bino puis avant ta miki na bino bozana na ba poche et no bosa déplacement mbu comme suka ndingwana na effet papa nga comment boke voyage en ka bu te na kende kaka ezapela bande ko musuto zaki na bomba pikisaki ko kende voyage wana te ka voyage ka bu na ba décembre ngo déjà te da peut tourner film mo plus na moins ezaki sur le marché kuna et c'est qui impact et boté na pointe noir oui ngana ibisi tout est filmé na marché ba spectacle ezoya on ko vendre au tezara logo ya 3 jours ba komi kuna Zidane habité il faut pas remonter na frontière Zidane ibisi non des aboué il faut me foutre la billet na oyo moko il y a binga sur na téléphone parce que na hôtel té na famille nanga mama liknanga tendresse des aboué to comme Zidane nanga na somba billet nanga on se bien ni za bongo te si comme ça zonga no ka o te fora na kinde ay sa repli place mbongo ezalaki azui mbongo ya billet akeke région ba autant comme na frontière de Zidane na côté bon tellement ce que tu as Zidane zaki na babenga ngo masabi donc kana kabinda pour mboka ya kabinda na soza elle a oti pointe noire na masabi Zidane benga tout ça c'était na déjà na frontière ba compliqué nga Zidane vanda ti ba air moko boé ay ko kende mais tikele que référence ay c'est sur komi o ya place boé ba kumba place on peut na yebité ndé petit assez l'effort à côté kabinda ta côté kabinda ndenge o explication na beta o a betela ngo jour ya yakaki ozomona komaki azonga ki nga ke no jour ndako zende na parce que explication o pour na ngazaki na ngate na ke no tike même pas na frontière donc ke pe kuna ake okuta ba ngwala mbale ake kuna akuti Zidane azada ba pete ke Christian Petit azakuna ahiba ite ndetango komi kuna ba tsenda ko ngopa vandi miti mkete ba ngba ko yaka wana ba moni ba yambani ndezalaka amoni Petit na Zidane wana ezali pa komi lelo lobby nango tito na koba basanini ba ekoya na 2 jours asala ki wana na prévoir téléphone ngezat na 2 jours asala ki wana azaki na numéro te pour ayusanga signalinga ke akomi abakomelenga na numéro ya Zidane imo ya Zidane akomenga na imo ya Zidane ta komenga imo ya Zidane tandi ko sola ndo tindelanga ba photos za laksayo andi ko tindelanga ba photos nasi caméra pas zapona nazo ko expliquer loko naza clair nango pona ko linga te muta kufa bo jamais na ko bombe loko moko te bandi ko komelanga moni photo o papa c'est mtatindenga na ya Zidane moni to tali bien papa c'est yeyo Zidane jeune on a ebiete papa c'est na Christian Petit oh bango mi bale susu o yena Zidane oh bango o nebi motote ozomona ndito soli na ebisinga mama on a komi awa 2 jours angoyo 2 jours angoyo niveau lobe na sala na omona ngote spectacle ba tout sala na moni spectacle te na ba beat ntenga na ofandela fait na vana na pona na c'est moni yo karaté fait que vana akuti ba kopa bazo benga na film fait que to jouer ba les 25 angoyo on a ça yesa bango football bio ça ni ozonga déjà beaucoup na pesa laisser passer il y a 3 jours ba séjour il y a 3 jours ndesiko akome ko c'est la montée nango
abi vraiment franchement mulonga na babengelenga ate bo atala bakesa tour yana Christian Petit bango mibali ba sa tour kotuna Christian Petit baki mona affiche na soki na mire babambi photo ya Koba na Tito na Zidane tandis que Zidane aime ta bengisa qui est pour un cop ko aya qui ne jouer mais tango ba komi kuna cop ango a isolé yena Petit a zui Koba na Tito baki ko jouer et affecta qui et dérangeait qui bazongi na ndako bakute na Zidane bon Petit abina Zidane oh mais yo nde domoni ote faut na ngaite na ebite beto basaki bongo pona nini alele munoko ba comprendre kaka ya buzoba les Petit encourager c'était pas possible occupé non to comprendre c'est essentiel attends to vendre tout comment moto même to partir séjour pour tout je pense que voyage c'est qu'il y a 3 jours mais on a expression expliquer aki normal bavandi bango bazilika ba jouer banda akenda les 17 si les 18 si je me trompe pas ata 5 francs à 8 avant les gabo bandi ko PCT bango Zidane qui ne pas ça na bango ba isolé bango les 31 est-ce que bakenda ko komela wana a ça l'inauguration ya bar na yi ozo mona c'est inauguration bar na yi isenga ke ba jouer ba sala tamo loko mobo comme il y a des comédiens ça ba showman ce showman sur le showman ba one man show yangwana yi bamba ya sala bi fa sala yena nani bangwana bakesala ni na bango mais esimbité ba ko ya encore na spectacle ba ninga ba kuti plein ba isu ko jouer Koba à côté moninga mo comprendre papa Koba à côté mo comprendre ni pas kuti bango bango da ko c'est pe mbongo ba pese pe mbongo boy na boy so eza jalousie parce que pa beta tonete ba bangala ikuna pesa beta bangala mais mutaza ndenga beta la ya beta razaka agité papa c'est beta ra mettre zo jouer au sentir que mutazo ça c'est ba inspiration zo jouer zo comme ça batou et créer qui bonge loko wana de papa Koba c'est lui qui est à la base de tout ça basala ki batembe donc baswana ki et compréhension kota ki yena papa Koba même sur les aboui na cause azolo baté na cause ba photo na chili batu na l'accès oyo a otia sing boy comme tourner a boya donc papa Koba a yebi likambo donc Zidane ngaso na zo kwa kise Zidane parce que yende a merda ki papa Siana na ba appel et puis yenda sel papa Siana comme kuna papa Siana tanga koma ki azvandi 3 jours ya buzoba ba sel le côté spectacle quand ba jouer les premiers moko wana eza o est-ce que ba komela ki mamango na mawatel ka ba artiste ba vandi boy et simbate nde a créer les bango bike bar nanga na fongola ngo lilo mais à condition bo somba billet pour mon artiste pe baza awa bosom pe na bière na bino yango sai ke bazwa mbongo oyo bango bazwa ke no ye wana Koba wana ay ko tira mutu na makambo wana ozoma iskete kambe weyi bango yango wana donc ce que tango ba pesa ki ba papa c'est un cop wana retourner papa Koba baza kité mai makambo wana te bon gena mamna bomba mamona te eza Petit na papa c'est ba créer na mukolo place c'est ce que bazaki ko vanda ba créer comme inauguration ya eloko nezali les premières to ko jouer wana il y a bon premier été na sala ngo bo jouer à compter mon avant quota façon ba bien naé a son peu bière na ya part yango c'est que bazo mbongo siko ndenge papa aussi comme na état ou comme bango quand même baza nouvelle Zidane na za nouvelle parce que ngai tango tolonga papa c'est un aiko longwa banda akenda sur les 17 sur les 18 papa c'est un koyaka ka mardi oyo donc c'est là dans ce moment c'est mamuke tango ba betani ba tembe kuna izaki le 1er janvier oui c'était le premier bazak bango nyos tukuna ba ki papa c'est a fêter ce comme on a bisoté Noël na bonne année tous zaki ensemble a fêter kuna na kabinda bazak na bisoté donc Zidane il faut aya adleka na base émission adloba nini basali mwana mobali oyo parce que kolongwa ya papa océan ponton eza yende mtabengaki akomi wana ba isolé na ba cop na bango donc azali ayibika mabengela ki eza déjà coup monté voilà merci la bande de connaissance autant na komi na cité papa océan ko ya mardi marambo na expliquer no papa océan to sonner mardi na nzela pon ya benga nanga ya ko zwanga na frontière
bokani nga zana ba shosho na nga boy na kota ti kabine na pia diffronté na masabi na oleka ba mona on ba mona bon car na oleka na banzunzu na nga poko kota kabinda il faut sanza oleka kabinda te mais nga na leka na pesa ta diffronté pendant que nous zoyé akiti na taxi na biblo ka na pesinga makambo na lobo na mbongo ya zwaki ya spectacle na apesi nga na kati ya taxi mambo na expliquer na kati ya taxi na ndakuti to comme na flat tiska to zalaki et to komi to kiti bloc wana to déplacer to venir na kermesse présent en face ya flat to zalaki et si to lali mercredi to kei na ye répétition to répéter na bana kabelo ba rôle pour vendredi to tourner na poko to jouer spectacle mo to zalaki na ngokuna ndé tout ce que sur l'entour aïe à côté na chambre à qu'elle reçoit la douche nous qui m'a il après un moment il était encore na pas moi qui la mettre na que fond la douche na côté muta ko heureusement habiter muta ka côté à ko ya boy na tombole bonga mo so na tombole comme na sikat na blia na ko ya ki na tombole na ko kitana beli na les étages tout ça qui na c'est ba muta oti ko na beli li muta oti na sende likolo ai ko nangola pa ko sa tiena beto ke na hôpital wana ya liboso ba bike no ezaka na bango to ke na hôpital général na bango ya hôpital de Luanjili to comme kuna ba c'est traitement docteur abenga bi oka eza bango kuna ba ko commenter fois na France na tel na France na ndeni vous mettre na biso na mboka na biso moko ba auteur faire soigner c'est bon banda wana maloba pa ko c'est un la perte de mémoire beaucoup de gens comme ça loba oyo kato comprendre sans té akungamo il y a des fois azoyi bangate c'est vous c'est comme bo izakuba na Zidane bango ba ya ko loba ba kenda ko sala ye et puis ko ba aya ko loba bien eloko ni ba wona pas possible papa c'est une fois zonga ndenga ana loba na timena na kanda maintenant l'accepter parce que na mitona munaza o yanganda zobela nazana posa azonga ndena moni nenge azonga ndenga zalaka ndenga tambolaka soki ye ana nyongwa koba moi tendresse je suis mieux placé yo futa mbongo nae essentiel océan zonga ndenga zalaka océan zaya bangote et puis Zidane abengela ki nini photo wana nga ngi ko pesiko c'était na ngezali na mona photo Zidane oyo papa c'est atindele ka ba tena affiche ataki photo ngo wapi parce que papa c'est abika monaki amoni affiche monter elungi nae place na télémili yango wana place na télémili yango wana nga nazali comme na motuté si un problème je parle na banga motuté parce que na comme na motuté ba isoler nga na voyage wana parce que ba que c'est mabe Zidane papa c'est un problème sous surtout bazalaka bien na yebité et puis na kende loko wana na zom sabakani bazali ko benga pululu akende pulu akenda ki te aboya ki na yango pope azaki na Brazzaville motimi toute semaine na ngote ba bengi buyi pe azaki na Brazzaville na ponton te toute semaine na ngote ba ko sala appel na pomba wana ko ba na ngato so na WhatsApp a expliquer nga pomba direct na RDC a longa de Congo awa akende kuna babengi pomba bon contre temps ces hommes qui pomba ya kakité na pa isenga pomba mona na été veti to na makambo azate veti to na ibaza bien mais koba mais ça déjà pas problème sous to ka ko jouer ndenge ba jouer ndenge kaka donc mais yebit bazanga ka popo c'est na yebité ce moment bazanga problème na bato na yebi na ngate il y a Xavier abanda théâtre kala il y a zani moi mkaza jeune est-ce que isa wenzi mutumta temela na bougie na e to kote biso ba Thompson za message c'est ba bougie na ko somba Thompson na e ko da tonalité mo isa mayela mutute papa koba il faut aya aluka solution na likambo oyo na loba yango na temela na munoko ti et puis papa koba a tali ba émission aba numéro na na opesa kango na zu appel na été na zu appel à Zidane na zukara appel na imo a c'est la sembler l'arme du crocodile a kolela na imo a komelanga ki kamni ko papa océan na ngana bisi na kotana so message na komela ki na bisi futelanga papa océan ndenge buzwaki na komela ki na imo ben na ceux qui na lebi bato yindo mema ki ekuna na kabina bosala tu mobali nanga océan abika mon message na répondre ki yango wana na répondre ki na lobi na yango donc na nier surtout Zidane na papa Koba baluka solution makambo voilà merci na bande konyo azonga normal na minute
mbongo bambongo eza to mbongo mike tokende kolokota kuna na hôpital na déjà na Pointe Noire na BBC bila mbongo na somi billet avion baboyi na États-Unis amata avion to zui bis de Pointe Noire si Brazzaville na États-Unis tombola parce que celle parasite elle tout ils ont salaté na sali boui so à hôpital ni mona misto zo mona faut que ta scanner il faut que ta radio base ba glycémie base ba examen donc mbongo ezoluka mbongo ezoluma elukama ngana sanga na mbongo te on se nzaki na mboko ici voilà te mama bébé donc ngana za na zo baté na olobani en tout cas pour moi je m'arrête par là. Merci Tendresse, vraiment vous a choqué. Merci la bande de gosses vous en abuso. En tout cas tozo ebaté na monde mokili o ekomi na kimuté ya mabe ya niveau moko sakana ta même voyage oyo DiCaprio ndanga kufa oyo ngaboka kufi DiCaprio vie de loin car na même voyage et maintenant tourner pourquoi pourquoi tu continues à t'adresser question que pourquoi le monde n'a bien jalousie peut comme macasse et ça quand le monde n'a bien attends le monde n'a bien donc jalousie comme macasse qui me t'aime bien comme macasse non non oui bandeni nga vraiment pas nga bona za mté bien na si un problème moi je parle dans le lobby na se défouler sili na bomba mtu ranking parce qu'on ne sait jamais to bi lobby té na to bi lobby té lelo ça moninga passe hôtel c'est passé yo bi lobby na hôtel pour mtu atika libanga na mkila zate tout ça na motema ya mawa amour du prochain pour nezati. Voilà, merci la bande de connaissances. Et là, comme ça, jalousie qui me tient ma belle, mon commissaire, na état oyo, ils ont malheur, muté sur ton singa. Tous les amis, le bâtiment, ton singa, na fan, hein, ou bolinga tendresse, bolinga rap, papa c'est un bolinga ranga. Et on a aussi gardé na part, na va tendresse, le bana part, na déjà, bobé na tendresse, on peut sa numéro nae, tout fait nombre, on nous sommes à la mouké nae. Pour la baki c'est parce que nga moko on a à présence ba examen zoyaka ebele donc il faut bon apesa kishasa po basimba mteza kwa kuna libana mboka te ezaraka muto ayebo ba traiter nanu na suka facture minute awelo nyoso fa basimba mutu il faut bon en tout cas ba bonne foi nyoso na zo benga bino boya ko soutenir tendresse de façon que papa océan a un traitement de tendresse même le bana fan na yo on peut si numéro de téléphone pour na moi soutien bon pour na bande ko nyonso ba sepelaka na biso ko kabela moto to ko soutenir moto saka mbongo te même de ba prière na bango est-ce que bozali ce bozo sambela bo tiene fils que papa océan Olivier Mandela na ba prière na bino ils ont appelé bien. Ou pas toutes ces amis qui ont quelque chose pour nous aider car artiste naï à saler. Mais où est l'équipe prière? Exact. Au Zambie. À souvent. Courage. Kobung c'est lui qui a été mon lobby déjà za makamanzambe. Nzambe nem to sunga nzambe to biksa soko le bol le kitima ya miso les gens ont talinga coller les armes ya ba faible donc za la forte ndé na kutaki awa tendresse au bando c'est ka donc za na tisi douana ya makasi soko leli we kolela même ces armes ya ba faible to senga na basai na nzambe ba o balandara biso balandara ba théâtre na biso moi une minute ya kosambela pona papa océan nzamba koyoka bino biso pe toza awa to tika bango te le sambo basai nzambe papa dendu ya lala sola na pasteur asambela bongo pe pona papa océan akobika na ye et tendresse numéro de téléphone plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 numéro nangangwana voilà numéro ya tendresse yangwana bozongo pe lisusu na se télé na bino bozo libokola na na TV na ordinateur na portable na numéro ya tendresse ezawana bobenga ye bo soutenir ye moralement financièrement physiquement parce que ndenga zawana moral na eza pe kimiate moral neza kimiate donc so bozo benga ye bozo réconforter et ko sala pe bien bino ba fani so bolinga kangai na monde bongo c'est di papa social le liaka na ona batu pas comme les autres
soutenir tendresse de façon que papa aussi a un traitement comme moi papa monter ma mère rêver merci déjà parce que déjà ils ont déjà un tendance que déjà que Gabi Panzo pe na bosanyo